Ma Mission TV, le miroir du monde. Kosala nyonso tosali oyo babiso nde tosali yango biso nde baje na PPRD no stress, tosali mingi. Le 29 le photobina, namoni pe moi citation systématique na simagona. Bota ngai na lobi ngande na moni. Yo mona tengande na moni. Alors, tobi le lomo ndu ne beta. Moi tsenga na systématique. Mo kukunde ba na Swahili. Na Nani Soso biso nde tosali que l'alternance ezala biso baje na PPRD biso bilenga PPRD ondepela maboko toshite na parti mokonzi apesaki monde ordre tosala occupation ya terrain en beauté mais yo yebaka ke hypertique eza na 2020 yo Sadiki yo. Ma Mission TV, le miroir du monde.
Excellence Moussa, le président Soukissa. Le président de Bana, champion Mopanga, avec la Bakougoume, Sanyoso, avec la base de la Bango. Allez, hyperkit politique. Allez, hyperkit. Encore une fois, hyperkit. Ma parole pour le boulot. La haute service, c'est va contribuer pour la marche de Simba. En tout cas, parole, moquette au ticket lieu, oh, mais la moquette va le connaître. Bon, été, ma bonne pour la papa. Papa de Fisa. Viva! Papa de Fisa. Viva! Papa de Fisa. Viva! 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 Victoire! Joseph Kabila, président national. Azali, merci beaucoup. Ya liboso na pesi nzambe mokonzi mosalisi ya nyonso matelo mingi merci na ndenge apesi biso temps oyo tokutani lelo na mot d'ordre ya secrétaire permanent na biso camarade excellence Ramazani Shadari Kosorko Molanda. Ya liboso na ngai nayebisa bino mwa explication mwa mokolo ya lelo totamboli match toshipe na parti mokonzi apesaki mot d'ordre tosala occupation ya terrain na cadre ya occupation ya terrain tobwaka mo lelo moko non stress omoni na nati non stress na opesa mo explication nango boyebi makambo elekaki ebele na mboka mingi tosangisa ngo na oyo tobenga l'alternance démocratique eloko nyonso te ezalaka na bazalisi na yango bato oyo basali yango. Alors lelo mwana PPRD jeune ya PPRD nazoloba liboso ya chef d'état major na bino azali awa président national ligue des jeunes ya PPRD Serge Kadima. Peut-être maboko chef d'état major ya jeunesse ya Kabila parti ya Kabila eza PPRD parti ya Kabila ezali PPRD chef d'état major ya jeunesse ya Kabila kombo na ye Serge Kadima.
nazoloba na liboso na ye biso nde tosali ke l'alternance ezala biso bajeune ya PPRD biso bilenge ya PPRD olibete ya maboko tobindaki awa mpo na kocontre baville montre oyango lisusu tobinda awa mpo na calendrier électoral oyango lisusu tobinda mpo na machine à vote oyango lisusu tobinda na campagne électorale tobindi lisusu mpo na présidence assemblée nationale tobindi lisusu mpo na présidence ya sénat mais il faut tope madame kolomolo eza bongo te nsima ya kosala nyonso tosali oloba biso nde tosali yango biso nde bajeune ya PPRD biso nde Kabila biso nde tosali nyonso kobanda na constitution ye elenge ya PPRD ezala fiere ntango tosalaka campagne nango bazalaka te olibeti ya maboko ntango tosalaka campagne ya calendrier électoral bango bazalaka te olibeti ya maboko na machine à voter bango bazalaka te olibeti ya maboko voilà tozwi balitomba oyo tozwi yango wana tosengaki na mokonzi na biso ya parti chef na biso secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari tobi excellence atako camarade Serge Kadima kosouhaite bave de bonheur mais biso tolobina mpo tolobina yango eza non stress tosali mingi le 29 lelo fo tobina namoni mpe mwa citation systématique na nsima kuna botala ngai nalobi nga nde namoni yo mona te nga nde namoni alors tolobi lelo mondile ebeta mwatiangela systématique mokuku nde baba na swahili naningala mokuku na swahili naningala monsoso voilà systématique alors lelo juro eza non stress soki mokonzi na biso ya bilenge ya PPRD apesi message na ye tokontinue na mwa mabima tokokontinue na mwa baloyembo ya bien bamama 6 bavie kinge mene ya mpo to mama stress oyo tosali mingi oza bongo te année 2019 en beauté mais yo yebaka ke hyperkite eza na 2020 sadik hyperkite eza na 2020 bongo toya lisusu na 2020 bolobika nde malembo ezozala tolobebele te tokopesa mokonzi na biso ngana nanga ministre mais ya ligue de jeune PPRD na politique naza na mokonzi ndenge fie inokama aza mokonzi na ngai na gouvernement mais na cadre ya parti naza na président mokonzi na ngai azali biso oyo tozali basymbole ya loyauté na fidélité toyokani keba parti ezali kaka loyauté ni fidélité soki olingi okoma ministre na 32 ans ndenge na komi mpe meme 33 ans ekoki na mpe okoka le premier mpe koma ministre ndeti ngai même secret même sabino secret mpe koma ministre na 32 ans ndeti ngai na ministère ya kabambi nde bayeba na soli ya monene awa ministère awa yambisi ya kamoya ya tor wana tor ya biso mpe koma bongo seke ezali landa bien mpe suwa secret na PPRD na vie politique ezali
bacamarade kuna secret po koma ministre ozwa fonction secret ezali nalakisa bino ya liboso ezali militantisme omona botala bino omoni ndenge teye omona telabe ndenge teye activité ya parti soki eleki président national idc na bengi yo tokutana funa kende na moyamba kende na lukunga kende na tiangu kende yango wana ezali secret ya liboso na vie politique soki olingi ozwa fonction ya monene témoignage ngai militantisme ya mibale ntango ozoya na parti eza te mpo ya kobelaka bakonzi ate yaka tokomona ngo te infiltré soki emanke eloko ya mibale ezali loyauté toyokani na politike eloko ya mibale secret ya mibale ezali loyauté biso elenge bonene ekotelema tokokufa na kabila président nakosi ngai nakokufa na kabila bato biso nde kabila ezali awa akambo ezali tokokufa na kabila biso bolandia biso oyo tokokufa na kabila tozali na loyauté eloko ya mibale na politike ya misatu ateloberandaka joseph kabila olingaka emmanuel ramazani shadai olingaka serge kabima keba soki ozawa nalingaka kabila mikolo naza soki na mafulari mbundu oyo na parti ya matwaka bengelele te ya misatu ezali fidelité toyokani secret ya misatu fidelité zala kaka wana PPRD biso tolobani na biso nde kabila na PPRD toza kaka awa toyokania secret ya misatu ya wana ya liboso nalobi militantisme ya mibale nalobi loyauté ya misatu nalobi fidélité zala fidèle na camarade président national Joseph Kabila Kabani zala fidèle na camarade secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadal zala fidèle na président national IDG algobe bien no maboko ikuku peut-être le kaka peut-être nabolo président IDG na Lukunga peut-être DCA Mama Litibanza na yo PPRD viva! PPRD viva! PPRD viva! Viva! Joseph Kabila, président national, Azali, Pera Kozala, Bisope, Kozali, Pere Kozala, bobetela président national maboko makasi epala eza pembeni ya maboko na bino ekomi te bobeta makasi ayoka place azali boyebi mpona nini bobeti maboko parce que toza na kimia mpo ye adesitaki alakaka biso ke akomema biso de victoire en victoire n'est-ce pas toza na victoire premier ministre aza ya biso PPRD président assemblée ya biso PPRD 15 membres au gouvernement. Ligue des jeunes présents à membres na gouvernement. La preuve, nous savons. Vous êtes la camarade, nous sommes en bonne démocratie. Camarade, vous êtes la camarade secrétaire permanent Maboko, Ayo Kabino. Vous êtes la bonne démocratie. Vous êtes la bonne démocratie. Vous êtes bien, en 2015-2016, il y a une idéologie à la marche. Vous avez dit Soussou, c'est le secrétaire général adjoint. La discipline à parti,
na idéologie ya président Kabila abandaka idéologie ya bamarshe ntango bandeko na biso alimete babandaki neti balengisa biso ye babandaka na bamarshe kokotaka bangaba bamatete banjini balingwala balemba bandakota vraiment na po oyo bandakanisaka ezali terrain na bango me ye bandaka okende sadi na fongola nzela bamarshe ndenge tozosala marshe lelo toza na idéologie na ye na histoire ya baparti politique nyonso na Kinshasa awa ubie na Congo awa eza PPRD ke banda idéologie ya bamarshe na camarade secrétaire permanent lelo seri wana azali secrétaire général adjoint adécrétaki bamarshe sur l'ensemble de la République lelo nazo remercier bilenge nyonso tobandaki na Moamba omonaki marshe eza kitoko tolongaki de l'échangeur ti na triomphale dimanche passé ezalaki fundam tozalaki biso esengo lelo tosali yango na Lukunda ndenge concept ya sika ekotaki na marshe ya lelo na ministre Misa alobaki journée sans stress lelo totamboli eleki bien eza historique parce que toshite na parti na biso lelo eza dernier dimanche ya 2019 eza année ya alternance message monene naza nango ya kopesa bilenge nyonso ya PPRD eza ke modèle na biso eza kaka moko président Joseph Kabila Kabange ntango alekaka président bobekeli maboko makasi oyokali te modèle na biso eza président Joseph Kabila il faut kozwa attitude na ye ekomunikaka biso discipline ekomunikaka biso loyauté fidélité camarade musa otoloba yango nazoyebisa bino bo retenir boye camarade musa alobi yango awa que ye na 32 ans akoti na gouvernement 33 ans kuta ekoki te nayebi camarade musa tozalaki na ye avant banome ye asengango te bakonzi bavandi bakanisi na babilenge esengeli totya bilenge na gouvernement musa azalaka na critère ya monene eza loyauté fidélité militantisme est-ce que babilenge bazotambola lolenge président Kabila alingi esengeli botambola lolenge alingi discipline na parti idéologie ya parti kozala très attentif na bainstruction ya bakonzi tokutanaka na ye tous les jours te bainstruction na ye eyelaka biso par secrétaire permanent Emmanuel Ramazan Shadda eza bongo te bilenge nyonso sur l'ensemble de la République esengeli botosa bakonzi oyo président national atonaki mpo bakamba parti na ye camarade secrétaire permanent alobaka grand prêtre aza kaka moko ata ngai président national ya bino naza grand prêtre te numero na ngai ezalaka moko na numero mibale te naza mutu na bagestion na ngai baerreur mpe kozala bamaka mpe ya bien ekozala parce que eza parti ya président Kabila moto otyaki ngai so bomongi na bano otenga maboti na ya bamessage bamessage na bino naozongo nazosepela so ezorecadre na sepela bajeune baetindeli idéologie bajeune apepede yakomanipule bango te so baza capable ya kotinda président tomoni boye meremo moki esalami bongisa eza malamu mpo na parti ekende liboso eza bongo te tokendaki na Lubumbashi tokendaki kosolola makambo ya parti na Lubumbashi na matine politique na matine politique tolobaki ndenge parti ezofonctionne makambo oyo banda osalaka to évolue bien te esengeli tobongisa biso na discipline bino bozalaka na babitinda kotindela bakonzi bamessage boyebaka ke bozotala bajeune nini bazotikala loyal na fidèle na ligne ya parti botindela mpe bakonzi ke excellence tomoni vraiment que camarade muso aza vice ministre mais alingi parti makasi azaka biso maboko mpona litatise na ye champion oyo azali lelo te mpe l'activité oyo ezala bien ndenge elekali lelo boye bino nyonso so nalingi atanga ngo eza tellement ebele boza très important moya atanga nyonso eza te bomibetela maboko ya kosouete bave na biso na bacamarade nyonso bana monsieur Touville namoni bino bozalaka toujours monsieur Touville bozalaka babeteli yo maboko ekoki merci camarade lelo eza dimanche ya suka nalingaki biso nyonso tosouete bave na biso de bonheur de santé de prospérité et de succès au camarade président national le camarade Joseph Kabila Kabange nasengi bobetele maboko makasi nazosenga mpe naasete mpe bazela ngai na mokambi ya parti na ye
camarade secrétaire permanent, que je souhaitais pour ma vœu. Merci beaucoup, camarade Moussaché, podium Oyo, Mbine Bodeta, Tony Nalamon Mouké. Merci. On va être libre président national de Makassi. Quitte la podium, quitte la podium, quitte. Ma mission TV, le miroir du monde.